Bonjour très chers téléspectateurs de Lago Plus, nous voici arrivés à l'heure H et au moment M de notre tranche de l'émission Sport sans fétiche. Sport sans fétiche, vous voyez bien mon malam bilingue. Sport sans fétiche et pour la banti-valère. Donc banti-valère entre autres fétiche, occultisme, magie. Bon, lelo, na tranche na biso il était une fois. Lelo, tozana, il était une fois. Is laïque, sport laïque. Club mo ke laki sango, toka liso na mo lelo. Eza club oyo e botamaki na Barumu, na Funa 1, place coach Ringwa Vanda, place coach Ringwa Koli, place coach Ringwa Bali, na RDC. Na quartier Mangusobo, c'est-à-dire quartier Oyo et dans la 6 avenues dans le monde. Père à son âme, le fondateur du quartier Mangusobo, El Chico, Tozape na Samusu Samawa, collègue Nanga Roger Lukaku, 58 ans à Tikakibiso. Mais Tozana Nukunate. Plus sport. Bonjour Papa Rigen. Bonjour. Donc Tozana Rigen, Yemoura Royal Sabiso Rigen na Islaïque na sport laïque. Donc Islaïque et Zanini, sport laïque et Zanini. Pourquoi Islaïque, pourquoi sport laïque? À vous la parole.
Merci coach na ndenge bopesinga maloba pe bondimi koyamba biso mpona kobeta lisolo ya islaïque, sport laïque ou en bref tokoloba la famille laïque. Voilà. Je ne sais pas si je peux commencer par la présentation par rapport à la famille laïque. Oui, présentation na yo, c'est ma famille laïque. Obeta lisolo laïque. Merci coach. Ngai kombo nanga Rigel Vimpi Mambote. La famille laïque, naza moto na prendre part na kati ya masolo yango du début jusqu'à la fin. Voilà, na suka eza na islaïque, eza na sport laïque. Na islaïque wasimaki poste ni. Ba poste ezaki périodique parce que islaïque ezi mbula moko dezi mwa ba mbula, sport laïque ezi mwa ba mbula. Mais na suka lingi na beta non fonctionne nga ya suka po ya monde de succès na yango. Voilà. Na sport laïque na fonction suka na zalaki président. Donc président ya sport laïque. Pourquoi Diomi? Pour te qui baza benga Diomi. Pourquoi comment on a Diomi? Parce que na vite tu savais que na Diomi ndongala. Maintenant Rigel na sport laïque baza benga président Diomi. Bon eza ba surnom oyo na kati ya l'équipe va supporters également va joueurs va membres club bandé aussi nommé biso par rapport à nos qualités, par rapport à nos prestations, par rapport à ndenge tozaki na bango nazaki surnom ya Diomité, surnom ya Tango Fort Pezali. Voilà. Surnom ya Mbolé Xapé Zali bon parce que comme je suis vécu bien ndemi va surnom pe ndor la Dakar ya Vita mais ça par rapport à Vita va président Vita té mais ça beaucoup plus par rapport à Bilembo pendant que mon na ba président neti ya Tango Fort na Diomi ko ya Diomi mingi ba benga ngo na ndenga maboko pembe selon les jeux on a le bagé nous allons maboko pété na muke to baner mo na ngo pona bosunga sport na biso. Donc pour paraphraser le bel bisoka ka bref pona islaïque bongo to kemela approfondir pona sport laïque islaïque ils composé na banani ba coach na ba joueur donc bato ba émerveillé qui na islaïque bané na mopé à voilà islaïque côté botami na année 1998 mais historiquement na fungola moi li solo islaïque euti ndenge nini parce que islaïque et bimi na bato ba fondé yango ba tête mi balé zalagi grand frère na nga propre to benga ge fondé pona komwana mais comme na laïque Mambote Bushira bazalaki longola muninga na Robera to benga ge mingi kuru Robera kuru autaki na équipe moko ezalaki Dallas na Barumbu pe banimi fondé laïque Mambote autaki na équipe moko Kandolo ebani pe mingi na Barumbu awa misape ba joueur ebele de quoi laïque ba yaya ya laïque bazalaki kuna les années précédentes 1998 alors quand to comme na 98 pour na ba réalité de gaki na Kandolo fondé Longwe Kandolo aye kukupa Longwe Dallas aye nde équipe ya islaïque et bandiwana mais ce qui n'a zongi muke sima ko permettre na lobake na kati ya makila biso déjà na famille papa na biso fi déjà un président un dirigeant des clubs ouais papa Fousma vraiment personnel papa Fousma papa Josma biso bayaki na Josma Joseph Mambote Fousma Mambote azalaki un grand dirigeant ya club mo babenga la kombo invincible et banaka minya na Baumbu et beta ba coupe du Congo et salabé ba merveille une époque dans bien alors na 98 islaïque et salami islaïque la bandi ba fondateur bazalaki belé natangi les deux piliers au bazalaki liboso mais ba co-fondateur et belé bazalaki pe wana donc fondateur pena ce de la fondé Mambote laïque Bushira après to landisi Kuru to landisi tozana grand frère na mususu Fili Mambote yepé fondateur tozana Junior Mbala grand frère mususu azape fondateur atanga yo tango wana zalaki pe nanu muke mais na kati ba fondateur pe nazalaki na islaïque tango zo banda obiso tozalaki jaba tozolanda nanu Kandolo tozolanda ba grand frère na Kandolo tozalaki na Fili azalaki défenseur azobeta na kati ya joueur na Kandolo et puis fondé azalaki secrétaire na kati équipe Kandolo donc tango ba longo ba basali islaïque to landi pe tozai wana donc tozalaki également na moko fe nganga Turbo tikaki biso bambule uti koleka et bazalaki parmi ba fondateurs ya islaïque on a toza année 1998 islaïque et bandi et évolué kino 2004
Mais ba joueur nini ba bimi wana na Israël oyo ba betaki se makepe libanda oyo pe ba beti baza envie ba joueur ba bina Israël bazali belé bazali tellement belé et puis la majorité baza envie ata lelo ba panzani AJP Koli mais la historique na kotanga te lembo moko joueur oyo boyoka na kombo ya Mozolo di Kassa biso na quartier de Nord bengene Bendula c'est un ami oyo abandi na Islaïque les années 98-99 wana alongo Islaïque transfert et salami accueilli tia komaki na Balestar tia komi na DCMP tia a komi na V-Club donc ti mokili ndenge baye ndenge nzamba tombola wana oyo tozoyo kawana ngai coach présentateur émission na coach même Kandolo wana oyo président Zoloba bango tant bazola na Kandolo nga azali déjà coach na bango Mozole na entraîner sima ndenge ça va parcours na ye wana aza na États-Unis to pese bambote soka kolanda biso bozapete bosabone na Ago Plus bomona émission na bino ya kitoko sport sans fétiche to continuer président radio. Merci. Donc, Israël qui est bandi 98 et Bimisi va jouer rebelle de évoluer qui en 2004. Le rôle de l'équipe c'est bandara la division A7 au bandera au bandatang na biso 3e division. Ba junior ezala yi ba minime mais na ba âge to bandai na 3e division. To beti 3e division qui en 2002 ndete yoko mata 2e division. Après 2e division puis mbala moko to l'équipe automatique 1e division. La première division la première division tu beti une année après une année de Israël et au Koufa to sali transfert ya place na biso équipe de Koufiana va jouer to Panzi Bango l'année suivante sport laïque au Bota. Bon avant sport laïque Israël qui n'a pas coach na période na moi coach azaleka moko bien ba succession ba coach ezalina Israël banani bazaleka ba coach na période bon avec autant d'années coach Israël ezalika na coach moroté ba coach ba succéder belé na Israël tozali na coach lokola Opes Mbuya ayebani be mingi ces derniers temps il est beaucoup plus na Brazzaville oui à 5 gardiens à BCCK BCCK où banda ko gagner vite dans les années 94 95 il y a président Dadou tozali na coach lokola Capsila de bien Capsila za kino lelo numéro 6 ya Olar Ebo voilà un ancien donc ba coach bazala ki belé Yenge coach Yenge également ba coach Yenge ayi mingi na sport laïque mais na Israël pas bandé ko ya mais na sport laïque indépendant za ibe mingi na début donc ba coach bazala ki belé ba portagi main forte pour Israël ke tomba ma ekende liboso ba souvenir ni nos anango na Israël na Israël va souvenir nous garder qui na Israël souvenir na garder na Israël que zana nuke to bimagi champion na pour ba brevet to comment 3e division oui les brevets sont là to bimi champion na 3e division na 2e division pour to comme 1e division et kotala ba championnat ne to wane robé des zalagi nzakate ezalaki vraiment mukuwa mais ba moyen financier tozali na mpe ya makasi te ata ba sinoa biso to lobi ba sinoa biso komba diomi ezali tozali na ba moyen belé c'était avec le moyen de bord stratégique na motema bolingo mais souvenir à moi quand de bima championnat na lobo kwa Nzambi parce que football na biso te président de babena na tuna yo babi yo molexa yo bakomo bazao kole yo ozao sa mascarade butu ozao pota bozo ke na ba umbu e pa ba vie moko boye bozo baluka babi même azao que azana papa le ngene ma betaka na étoile du service polo ozao ke ne tikuna passer na côté kuna bato a mutu moko boye bazao sala kuna ozao ma tiki mbatie kuna ba recherche yebisa biso noir sur blanc na émission oyo eza sport sans fétiche soko le kaki toko bongisa soko le kaki te toko lobela loba bon biso déjà famille ya bataba lotangi papa le gabeta na étoile d'Isaïe azara dépassé monene mi tsaka vite abi na finale étoile d'Isaïe contre V-Club azabela papa le mususa betaka na Saint-Étienne tant Isaïe na kombo avec comme Saint-Étienne habita la stade mais na lobaki ya papa na biso na zara no dirigeant kala
c'est-à-dire tant biso bana de côté masolo na ki dirigeant eza na ko bana na ba grand frère na nga na tangi mambote laïque na Philippe en côté papa déjà banda côté a biso nzela na kisi biso te papa yemoka laxi yemoka zara dirigeant laxi biso nzela wana biso te et puis wana lobi non papa biso pe nzamba sala biso ngolu to yeba nzela nzambe uta bo mwana to banda ko sambela to landa nzela nzambe la foi chrétienne et puis que tu peux s'agir moto ya nzambe parce que ça rend na moto ya molilité ya papa ya te amen donc biso to beti bana ba joueur na banda bo rezabilité ya bana ba ko témoigner ba joueur na to benga bana mais la plupart bazana ba âge presque ndenge mona biso ko to salia moto za ite na nelenge ba joueur ba ko témoigner ba coach te ba yo posa ki coach ba coach biso pe ko témoigner ba membre comité ba ko témoigner en tout cas de la gisa bango nzela ya kisité to bagi to sambeli na ba photo bo mona même photo ya pasteur na biso ya église photo ba ndeko na ba jouer même ba match musu sur makasi to ke église to sambeli to ke terrain soki to police ke makasi na biso e kokite to sengi to pola mais soki to sa makasi bukolo na to gagner donc biso to bima champion na loboko ya nzambe zanga ngate nganga moko ta ko ya lelo alo bagenda bizara biso champion na mbala nyonso eza na ta Israël eza na ta sport la voilà président Diomi tolandi yo na bokebi nyonso oyo elekaki na laïque parce que il y a boire et à manger mais ndenge ovandeli wana ovandeli penza na ngwende ya sport laïque po sport laïque nde place oyo ozalaki penza na trône parce que na laïque ozokota koto ozali te nanu moke mais espérons que expérience aux laïque yango sport laïque avec botama. Pourquoi sport laïque et non laïque? Sport laïque et yendengeni tant laïque et koufi. Bon mon eka que faut le comme la kaka sport laïque bani na ndengeni. Bon, laïque déjà dans le pays ko kufa na bane 2004 na super championnat. Na kata laïque ni ba nego évoluer. Les derniers comités, parce que le comité n'a presque plus ou moins 3 ans avant de changer de comité. Les derniers comités à Israël, personnellement, moi je ne faisais pas partie du groupe, il y a comité. Mais état et logo de Zalara déjà depuis le début, et puis le logo il y a ta famille, la banane toujours payé. Alors il s'est fait que les années, la fin année 99 déjà, grand frère les fondés, Mambote Laïc Bouchira a voyagé à Europe. Alors quand il y a accueilli leadership équipe etikali na maboko ya Fili Mambote bien a gagné un capo pas la capitaine na Kando Azi relève à Israël mais tant que comme en 2002 l'IEP a voyagé à en Europe. Alors tant il y a accueilli mon petit frère qui vient après moi c'est bien a Belma c'est Belma comme on est en Ghana Belma Mambote Belma Yaya Touré. Celui qui vient après moi, hier soir, il y a un comité. Le dernier comité, on attend Jean-Paul Pilar de voyager. C'est ainsi qu'il y a la charge d'équipe. Mais il y a mon petit frère, il y a un peu de si vous pouvez en c'est mon pour rater. Ma grand-frère, il y a un va s'installer, va stabiliser, il y a et bon, on va la côté, on est pour soutenir l'équipe. Alors, il y a un peu de temps à beaucoup. Il y a un peu de combat équipe. Nangai na petit frère nzambe pe na bolingo na ye asungaki te zo appui ya ndeko moko azalaki na Suède ayelaka biso appui moko azalaka na 4 joueurs na ye je crois si ma mémoire ne me trahit pas. Quels sont ces joueurs? Ba joueurs on a ko rappeler tozalaka na John tozalaka na bakomezo kima kala mais eko zonga na kotanga aka na 4 joueurs na ye bazalaka na ndeko Kialo ndeko na ye azalaka wa bango pe to sangana ensemble ndé to simba ala yi Edouard voilà Edouard Yohana azaka na Suède ye muta sala ba Bongo Sport voilà abandaka na biso na ba joueur nenda après abo kendo sala ba Bongo Sport alors tanga ye to sangani na biso na petit frère ndé to kumbi Israël kino 2004 wana so na 2004 wana ba grand frère pe stabilisation ye la Ligue Sengagi équipe comme déjà na niveau moko première division na R1 tous en porte à stade bon ceux qui veulent l'équipe au côté stade ba moyen Sengagi za lebele biso ba moyen za la gi muke pona ko beta
tout maintenir tout le stade. C'est ainsi qu'on avait jugé bon que l'équipe est à la liquider pour total la marantis. Tant que vous liquider l'équipe Israël, sans oublier que tant que nous avons joué à la première division, nous on préparait déjà la relève. Il y a des joueurs qui sont qui vont remplacer. Relève wana baner s'entraîner déjà fait mouler mukona baya na bango. C'est ainsi que tant que laïc islaïque déjà liquidé, c'est que de tika na ba relève de ça na bango nini. D'où l'idée de continuer famille laïque. Celui qui a la capacité et moyen de soutenir l'équipe de la première division de la prêté dans le moment il va y rester. Mais la troisième division, on pouvait au moins soutenir une équipe bêta. Mais pourquoi ne pas sport laïque et Bandai dans la troisième division? Pourquoi ne pas garder le même nom islaïque mais comme sport laïque? Pourquoi sport laïque? Pourquoi? Bon, on a voulu juste faire une nuance. Les Arabes famille laïque, avec ça la nuance. Administrativement, qu'on se le dise aussi, à niveau de fédération, la battante na biso, na moment là, on va dire non, Israël, c'est mieux, nuance les Arabes islaïques. Bon, c'était les conseils donnés par les dirigeants de nos attentes, tant que les pour affilier club Yassika, pour dire que les Arabes islaïques. Nous remontons là, celui que l'on a eu à Liboso, parce que Israël est à la Union sportive laïque. Je retiens la brevet, comment bongo. Si autant que bongo, bongo, il faut nuance moment différent des Zala. Les que l'on a eu à Union. C'est un sport laïque. Voilà, merci. Et tu as un sport laïque, mais est-ce mon ango les alliés étaient parce que grâce Bazala, Libanda ya fétiche. Prévenez que premier joueur il y a Togomone na Bilili, premier joueur il y a Islaïque. Oh, il y a qui dit le besoin Islaïque, les lois à serviteur de Dieu. Tokoyama que beaucoup la serviteur de Dieu na tranche na biso ou taki na sport au commis pasteur au contact na biso comme à part là de ces premiers joueurs, les premiers joueurs à Tsakibi Asa serviteur de Dieu pour match liboso Islaïque et Betty de Betty na terrain na biso ba mo scène au le goma stade Bomba to Betty wana na équipe ngo utaki je crois ngiringi rubumbu wana ko benga la grâce aux années 98 je crois bien si na bonne sanité. Nous avons marqué bien comme on a eu Caleb, c'est aussi un de mes frères. Azapende de Olanga, Caleb Tingani, le loi pas à Mossal Nzambe berger Mounene, na azoka l'église na Massina. Voilà, en tout cas berger Caleb na Wanabi à Liboso matsango to sala 1-1. Bango mi ba soki ba Olanda biso en tout cas, il faut bango mi ba to sala bango émission na moko d'église na bango to kende penza na église na bango. Comme ça, on a une émission parce que nous, c'est l'Ago plus. Nous, c'est le sport sans fétiche. Le sport sans fétiche, et ça m'a est bien. Oyo, tant de choses au cas aussi. Pour exemple, on a un bêta sans kiss. Ma coufate, tu es dans le sport déjà, 3 résultats alliés. Attends à quel cimetière. Attends à quel cimetière. Et ce qui n'a pas de bon, c'est dans le stade de Martyr Makam. Au stade de Martyr, ils sont à Libabé. Au stade de Martyr, non. Stade de Martyr, ils sont à Libabé. Stade de Martyr, ils sont à bien. Mais bien, on est à Tubozoya, Botala, Balé, Bozane Mabé. Les anti-valets ont de zone pour Boukabakit. Non, c'est pas ça. C'est un normal, les Boukabakit. Tout le monde a bloqué, on a monité dans le saut de la bloc. Donc, bien, on a biso. Ceux qui ont fait Yongaï, vraiment qui se signe d'amour, qui se aussi parce que comme il y a un joueur, il y a un serviteur de Dieu. Comme il y a un président, il y a un serviteur de Dieu. Comme il y a un coach, il y a un serviteur de Dieu. Tous Sangana, unissons-nous pour que tu bannis les anti-valets aux Israéliens qui sont au lobby, un match qui est 3-0. Bon, c'est qui est 3-0. Voilà, sport laïque qui est banni sur Goyo. Président Diomi, autant il y a un coach au Kuna. Awa siko sport là qui bandi bandaki na vani bon là c'est ça motuna na ya combo na tangi deuxième combo de na tangi combo mutu na Isaïe ka tsala bi ya liboso na match liboso to sala 1-1 na linge kuti na nuancer ce qui vous permettre na match on a liboso ndeko nanga za na témoignage mo ka lobara tant que zo beta match équipe ane banda biso bi 1-0 to ke mi-temps
na mita solo babi anorbe ta milia obi na soka makolo kilo na matsoyo équipe na bagi na babadini matiti bwaki mais biso aba matuwana ce qui mémoire trahi ngate fondé ba jouer ba ina resembla et pas ya Messie l'abbé église catholique Serombo to saluer pe ba comme l'église na bandimia sa Serombo ba sambela ika kuna makoti prière to yemat na mita tango ba jouer ba obi to moni bon bazo boka ba kisi biso bi lo sambo kaka tango to asambeli na deuxième mi-temps c'est ainsi qu'on est égalisé par le frère Caleb matikena mais première victoire sur la équipe to petaki une série de matchs équipe ezwaka victoire te so ito polité ni ate mais tokenda nil ba match pe la nil na ba défaite victoire ya raté tokenda une série de plus de 5-6 matchs victoire ezate na Isaïe victoire à liboso tozo yango mutamakabi le loro mabe mosala nzambe pasteur bishop aviti maviti di Patrick Kombola ye famille na bango ka famille abale parce que frère na ye atui maviti di azana France, il n'y a pas bêta numéro 3, na diri na bêta na Olario, après Olario, l'étoile avec le. Donc voilà, il y a gagné ça. Biso match on bêta mara na sika batongi hôpital HJ. Terrain moué zala wana la liberté première. Victoire à liboso ya famille laïque bande wana to gagna 1-0. Nabi ya kufra na ye. Bitanga zo bêta kufra na ndeko bishop à Patrick Wabiti na biso na ba Caleb to bongoli motema na église esika moko pa ya pasteur Abedi to zi baptême baptisé pa ya pasteur Abedi na église MTV mission évangélique Tropel de vérité donc azali mosala nza to zo yema na chorale to kemat donc ezali ki cité donc Yesu kaka de to zo pasteur Abedi un ancien champion en boxe donc soko landi biso to koyamba parce que obonela petango na zali coach na laïque sans oublier pasteur Mira P au bon de la cas na maluko n'est pas ya ba joueur na biso grâce et pas ba judoka na biso Godzilla Kaime et pas ya ba mudimbi bango na poto to saluer bino nyonso pour makambo e kosuka ate ba il était une fois to ça ba il était une fois à 12 ans to kozana il était une fois yolo il était une fois manque presse. Il était une fois Eza Ebele. Il était une fois papa qui paye. Il était une fois président Kande Nzaboulati. Mais il était une fois mon père bien. Maman ya papa président des rings. Oya pes tatou. Oh, après ça, il m'a la Coupe d'Afrique parce que moi je crois en Dieu. Bah, ça lui 2-2, mais qui chasse ça. Va tendre un micro, l'air, voilà, tout le monde va le côté. Après match, tu vas tendre un micro, bon, on a une image. En tout cas, moi je crois en Dieu. Dieu m'avait promis cette coupe. En Nairobi, on va gagner la coupe. Donc, qui c'est ça? Vous dites, qui c'est ça? Voilà pour ça, Dieu Mitokoba. Kisi na bale tokoti ya moli na esika bazolobela te nzambe nde liboso amen parce que banganga mbala mingi bayaka ba récupérer eloko nzamba sali balingi ba récupérer au plus exemple il y a le président le fait Tatuka Lozi non sali abane ko loba ku bana nzambe alaka geko tatuile on a kupa voilà il y a bana babale mais Tatuka Lozi ba pratique Tatuka Lozi on a loba nzambe mutalaka ba match ne nyonso moko mona coupe wana dering azwa coupe batu babima oh ngale ba pesaki babimo ngande te il fallait pas na micro mukolo wana tango de sécurité asala biso to beta na nzambe na bia biso to beta na nzambe to bima champion na Israël to lobe 3e division to bima champion to 2e division to bima champion to 1e division to liquider Israël sport laïque et bandit. La même histoire te répéter à moi de Bimi champion de deuxième de Bimi champion de première division. Na Yesu kara lo sambo te laksa bana nzela nzambe te laksa bango nzela kisite po Yesu nde ce qui te te banganga Yesu nganga banganga. Ce qui te lugi kisi kombo Yesu ligi ba kombo nyonso. Voilà, il y a qu'un seul nom, il y a qu'un seul nom monde na ba kombo nyonso. Voilà et c'est mon mingi vraiment comme président Aza to côté na casquette mususu ndenge zawana aza mutabibeko donc ndenge aza mutabibeko mukoto ça l'émission autour de la sexualité
na sport tozala évangéliste Roger Baka tozala président Diomi tozala médecin pour total nanu sexualité selon la Bible selon les droits selon la médecine donc boye ba que mission les oya calamité tozala kuna na ditambo epa ya évangéliste Roger Baka esika pe sa rémission na tolobela nanu la sexualité en sport to définir sexualité si maintenant il y a un type de sexualité mais tu continues la parenthèse est-ce que tu as un sport là qui me met nengo zawana mwana na yo ba baby sié na sima est-ce que mon bébé ça peut y a homosexualité na mboka na biso ndebo lo baka ko nous sommes dans un pays laïque mutasa na nyo salingo mwana na yo yo za na mission de service coach mo ka bimine na sima et puis moi nazo kene na sima pour ça la selle abandi ko kapasi eza mon bébé comment tu prévu na makambo na bon coach onongo lobby te rozongela la émission ko kota maramba droit pour les deux ans na sport mais je vais nuancer na pesa moi na fungola muke kaka na question na fungola bon voilà donc na cascade ya Thérèse Sigo juridique parce que je suis avocat vous l'avez dit likambo wana sikweza na kati ya koloba mobeko pona ko interdire maramba homosexualité nia so na mobeko tozana no penza na bongo te na mboka na biso na mboka na biso na logique tozana lelo mobeko qui est interdit bongo te bombona tozali tango zoloba likamba mwana fo nuancer soki tozana mwana oyo aza mineur ça déjà c'est un viol parce que toke pe na ba harcèlement sexuel bon tokabina qu'est-ce que c'est on regarde pour les détails tozonga mukolo wana tozala to avertir bino déjà tozala na évangéliste Roger Baka tozala médecin docteur Lissa ancien médecin il y a équipe nationale il y a RDC tozala na yemoko président Biomi bango nyonso ba chrétien tolobela nanu makambo parce que soki tozovanda kaka boye molili ezodomine biso or les ténèbres ekorayonne te toke na sport laïque voilà merci sport laïque ebandami ebandi nalingaki mpe nalobela déjà tofungola moke ntango tokolobela makambo wana basexualité tokopesa mpe conseil na baparent ndeni kolandela bana ntango bana bakendaka parce que sport eatiraka mingi nde bana mike bajoueur oyo tomonaka lelo babanda yango kaka bana nalobi ya sport laïque babanda koya baza na bana mike biso tobandi mpeki bana mike idirigea mais bajoueur mpe bazalaki bana mike ntango islaïque ezali bazomataka nde islaïque ekei bango wana tozwi tobandi na bango sport laïque sikoyo na tana fo koyeba mpe ndenge nini parent azolandela mwana ye relation nini eza entre mwana na cote to badirigea et puis badirigea na baparent ya mwana relation nini ezali ezalaka bien mpona encadrement sport laïque ebandi bongo tobandi na bana tolakisi bango nzela ya nzambe toyebaki mpe baparent ya bana na nyonso bayebaki mpe biso tozo encadre bana très important tozo encadre bana toyebaki baadresse ya bana nyonso tozokutela mpe na baparent tozosungana socialement na mateya mpona encadrement bano bandeko okende classe kote ya bango mpe akende classe tozokomprendre mpe na bateya baentraînement ndenge nini fois akende classe ndenge nini fois ya entraînement mpona sport et c'était comme ça qu'on a évolué sport laïque ebandi na ebandeli bakoko so bamoyen ezalaki mpe kaka tozwaki mpe appui moko important ya un homme dédié pasteur Toubi Mayuku oyo ayaki azalaki président ya sport laïque na ebandeli tozwaki ye lora président ye atie maboko non j'allais oublier fallait natanga komo pasteur Toubi aye après avant tozwa pasteur Toubi tozwaka soki mémoire etoyaki nga te na is laïque na suku te ezalaka na sport laïque tozwaka nano soutien ya fe papa Kabamba Ciel Léopard azali na kabanda na kabambaka na biso na Barumbu na ebité contre se rappelle Kabamba Nicodème personnam adjoint ya Vidini na 74 alandaka biso na émission to salaka pe ka pour na sport na tangana na chaîne mobile ya Congo ekufa lelo ezaka sute les chaînes ndika assisté alors moi na moi c'est bana ko travailler na comité adhering je crois azali na comité où ezalaki na bataculaire ou avant bataculaire maman Brigitte Kabamba c'est si ayaka pe apuyaka biso pe na début wana na sport laïque après accueilli les deux gros pasteur Toubi Mayuku apporta biso main forte sport laïque soutien ya bandeli yebuta zalaka président de ça l'élection de président ya comité ya laïque pendant les premières années vraiment maman Brigitte Kabamba a en vie j'espère
Maman Briska Bamba, ça fait un bon moment, on ne s'est plus rencontré, donc, mais d'après mes informations, elles ont envie. Papa Ndé à Kenda, mais maman Zali. Maman Briska Zamwana. Bino ba maman Oyo, Bokota Masolo, Bale, Todotanga, Nathan Sport, maman Natacha, Togoyabao, parce que au sein de l'équipe Nathan Sport, Togoyaba maman Iget, Oyo, à ça, la chaîne mère et Mboka Oyo, équipe Nezana, EPFK, donc Bino ba maman so boso na biso, Tozana ba jouer à liboso, Togoyaba Awa, Oyo ba betaka, na Bale bato liboso, ba maman Charlotte, bazali wana. Toza pe na ba mama mususu mama oyo asiflaka bale liboso ya mwasi mama muchimwana mama munene ya mboka oyo toza na ba mama ebele tokotanga tanga bango na bangala na bango tokoba nanu mpona sport laïque. Voilà, sport laïque to parcourir bongo na soutien ba salle ya Nzambe ebele président pasteur biso ba dirigeant to bana Nzambe ba salle ya Nzambe ba modérateur na église za tango wana. Même petit frère Nabel Mandé, mon modérateur de l'église Tangwana, nous avons une Sekouawa, serviteur de l'église, dédié à l'église, il y a pasteur Godé Mungengo. C'est un ami, nous avons nous allons toujours Kambabana, tout ça, c'est bon, Zélanzambe, tu Koutani Pena Bakot, c'est bien, vous allez na biso, bino pe bolinga nzela na molilité ya makamaba simba ototalisa mati kozala ndenge te. Biso zalaï to sambeli Nzambe to kemat. Ce qui makasi eseli Nzamba ça permet de gagner. Ce qui te poli football le lobby au code to eba ezala na 3 résultats. Et 3 résultats wana ezo dépend na makasi na biso. Ce qui va diversion rien na kisi na yo biso to sambela Nzambe. Nzambe na biso de ebiga za na nguya. Ce qui te poli to kolobate to poli po yo kisi na yo de gagner yo biso. To poli po biso to za faible na quasiment te ba bu ba biso ba gene ko coucher na basi. Tout on a la sécurité. Donc, défaite, c'est donc bimisa mon côté na biso mogo. Victoire, après, donc bimisa mon na makas na biso mogo na Nzambe na biso mogo. C'est ainsi qu'on évolue dans le sport laïque. Mais maintenant, le solo, il y a sport laïque. Il y a Souka ou Matang la première division. Pour wana vraiment Isaki la pluie. Voilà, Isaki Tumbamon Makasi, Nazoé Basusu Anango. Tant que je crois que c'était les années 2009-2010, pour la première division, tout le championnat, on a une équipe qui a des moyens financiers, parce qu'on a passé tout bien sur nos habitués, et passé à l'équipe Naé, Fondation Tubi, na moment là, tout le monde a des moyens de bord. Tout le monde a une équipe au pays, Samuel Arabiso, il y a la biso qui est dans la place telle, mais biso to bando bundaka moyen de bord mais côté financier na salué pe papa na biso moko songa biso papa Léonard Chokitundu sénateur na tawana attaque mwana Barumbu asungaka biso pe tanga une équipe moko zo mener champion à Barumbu abande roya kosunga biso na appui na ye moralement et puis moi aussi ma joueur camarade à papa Nabino, personnel, papa Kalala, qui est un serviteur de Dieu, papa Jidoka Mounene, papa Naboti, premier vice-président Sénat, papa José, Aboti Jidoka Mounene, vous êtes Kalala, Oezaki, maître, et puis Azoki, médaille de bronze, la geste francophonie. Voilà. Donc, papa Pierre Kalala, il y a toujours permis n'a pas la visite. Tout ça, il sait que match pour jouer pendant que tu as la mine nanda. Ce qui est, papa Zobé Dame n'a papa Pierre Kalala. Bazo fait son conseil parce que papa Pierre Kalala c'était un grand joueur. Ça n'a pas l'indé, je crois bien sûr il a l'équipe. Comment il peut présent là voilà. Donc c'est comme ça. Année wana zalagi année mogoso chaud j'allais dire donc Tobundi mais natikala na histoire moko na année wana match to beta pour to gagner équipe moto na wela na bango. To banda wela na robima premier bango passera premier biso deuxième mais l'équipe biso na un point ceux qui ont gagné biso de remis premier et puis après match on les actions dans match minute parce que avant d'abord on a trouvé la phase retour on a fait ça anecdote wana na phase retour jour c'est là to beta match na kanko kolo to bandi match mbula match 4 na 1-1 ba yeko reprogrammer match to beta na stade des martyrs na annexe. Je me rappelle ce jour-là, ils allaient un jour à semaine de match parce que moi j'étais encore étudiant. À William Bout que je salue également à l'université d'Angaï.
Dans quelle université, petit frère a couru à jouer au Bakémat. Mais je me rappelle dans ma prière de Manabosala, la nuit là, j'avais vu les maths, Nzamba Sala Mangolou, dans mon match Dengue Rosa, la tableau. Dans quelle université, après cours, après-midi, on a vu dans l'équipe. Quand on a dans l'équipe, dans Zela, dans mon message dans le téléphone, le petit frère me dit, oh non, grand frère Math Diomi, pendant que Diomi a bien un brotilo. Diomi, Math est mi-temps, nous avons mené 3-0. Quand il me fait ce message-là, directement, je me suis rappelé, c'est ce que j'ai vu la nuit. Math, moi, vous avez un tableau né dans mon acquis. Donc, Zambie a encore s'arrêter, à l'accès, il est gagné Math au bout. Et je suis arrivé au stade, ici l'équipe est à la première qui va jouer à la mi-temps. Tant que Vandi, na ABC, na bien, na badula pe na ese bon moni. Tant que na obenga bango ba jouer en bana ba sporter ba président le lot aussi bango ba ko 5, ba ko 7. Pour que nous autres score le lot ko boma bango belé. Ngana ici bango na bi bon, na ici ku ba ya pembe na bi non. Match on ndenge zana to 3 bi, ndenga inzamba l'accès ngai to suka la 3 bi. Il y a 3 billes. D'ailleurs, tu as 4e billet, arbitre au bout et puis, on va retirer biso bi na suka match à penalty, match aussi la bongo. Tous ceux qui peuvent mita, match qui ka ndenge na ibisi bango ndoto ndenge na lotagi. Naza prophète c'est nazara mosala nzambe na terra. Mais match wana nzamba sa ngolu na mona ndenge kozala pe et les cas qui pe bongo. Na suka match d'ailleurs na pendant les matchs qui sont tous menés na ba fédération ba ya dit parce que c'est un match de OESA pour partager, premier et deuxième. Il faut voter un match au maximum. Voilà. Biso to beta na next na 4 na deuxième phase na match après biso. Et puis 3 15 premières minutes. 15 premières minutes de Tchebabi. Donc histoire on est là il y a pas de fédération baye, ba tout ba tout na biso ba uti wapi, bo similini. Notre réponse était claire et nette. To uti isika morote, to simbielo morote, to simba Yesu. Tu zalagana Yesu, puis tu tambolagana na ye. Car il est de tambola ina mukolwana, puis tu as victoire et puis ça dit ouverture de l'image champion cette année-là, Kalima. Ouais. Merci. Donc ceux qui te comprennent bien, aux années grandir à Barumbu. Merci. Tous en moi mutuna moko. Est-ce que vous voyez ba coach moi ba benga coach yongai. Bon. Mbote ya liboso famille na ngai babila bayara na ngai oyo bakadre ngai baévénement bametre na ngai damuda baévénement bametre chambiki oyo bayebi ngai bien napesi mpena bambote na bato nyonso Jos Charlène Nganze yo bato nyonso ya bana barumbu yo club Océan L'équipe peut pas vous ça la bien, on est pas mbote. L'équipe est au sport. Bon. 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 Pascal Kabemba. Ouais. Sans oublier IPKV. Bon. Ok, merci. Comment on a posé pour l'année? Surtout dans la bonne année, on va aider. Souple, papa, bonne année, na kati yote. On me connaît ça sur mon poussé, fatigue sport. Un sportif. Pour ça, le sport, ni. Ça va beaucoup plus. Peut-être une balle. Ça, je dois me Ok, merci. On a passé bien à temps à 1000 en balle. Ok, merci. Au revoir, le Banini, on a 61 ans d'âge. Ya coach Ringo lelo o ba bengi na kombo yonga ya sala pe belé na bale asale belé na barumbu
azolandwa en direct na plateau na biso ya Go Plus ndenge na ofilme oyo azotala nayebi ke eza lokwa surprise akokamwa ozoloba ni mpo na miniti azoyoka direct okoki koloba nini maloba kitoko mpo na ikone ya barumbu souhaité mpena bajoyeux anniversaire na ye wana azali bakalade ya kuba na barumbu na kinshasa wapena aza baoba donc mingi ya koloba eza te nasouhaité mpena babona anniversaire na ye. Ok, merci. La fête de ma soeur, c'est un beau thé. Attends, Nelga. Sinon, rien. On est du Gibis. Si on a un beau thé belé, aïe, Kindo. On va pas se banir, un beau thé belé banir. On peut si madame a un beau thé, on peut si madame a un beau thé. Famille avait un beau thé. Là, il coach Gajo. On va nous dire que ça, c'est bon. On a vu coach. Nous avons un solo, mon papa. Nous avons un solo. Nous avons un solo. Pour topesela mambo ya biso ya bale rapport ya équipe ope toleka nde yango moni ke toyaki kosupposa te rapport ya labo biso tozalaki nango sport laïque esalami mpena na drama nde yango moni toyaki mpona topesela rapport ya biso ya ndenge merci mpena wana ya ve na biso ya bulo nzambe aseleka ebele par rapport ya mbula bakobakisa nzambe abomba ebele na baza te oyo akamba etuo na makale na baza mpe na vie moko boye atika ozwa promite na bato kwa donc ti lelo tosololaka na vie donc nzambe asunga ye na mbula oyo abakisami aza mpena vie oyo tozalaki na ye toza na ye tike aleki mpe na betape ya akotia mpe sport laïque akotia mpe baclub ebele akotia réel impact donc aza entraîneur oyo aza na niveau quoi aza mpena na vie oyo biso to bapesaka bulo biso to bandai kokopie quoi donc c'est ça bote surtout sur le côté ya présa na bandi na présa diomi donc na bandi na secrétaire belone donc eyo soki opesaka présa ezalanga impact bote donc bana bavele ebele oyo baza libanda oba banelka fifino bana kati ya france atika bayanga na angola donc mbayo na batoure na batatu oyo bano nasala pengege oyo bazala evo ya pinda donc peti oyo babeti mpe na baekipe minene na peti nanga lileko sikoloba boye betana lisolo globi lilepo makabi joueur na yo donc ayaki mpena na jouaki epa motu naye kobakisa un plus na kati ya sport laïque na kati ya réel impact ti lelo nzambe asungi azuka nzembe na yake na peti oyo asoki na maison sport ti lelo aya na réel ayekanga mpena donc ti lelo ndenge osala bamakambo misala ye mpena bien quoi donc aza peti moto vanani respect peti oyo omoni wakotia bamaboko po baleki na metape mpona ngai moko donc ve ya pinda asali abeti na baclub ya minene abeti na baclub ya minene jogolanga peti okosi ale na mandema union nering tout ça donc bacollègue nanga tu oyo aza na makambo ndembo apesi bango mbote ape bango mbote bile akontinue babulo ye kaka ndenge ozolobela wa bale ya nango kisi te bale yani eyele ya moto donc yo ntango wana mayele ya bien okolisa mpe kaka bana na mayele oyo ya bien. Go Plus Sport. Vraiment période wana ezalaki période moko kitoko eza période oyo yonge eyaki yonga ye mpona yo yonga ye eza nini parce que Sek Belma chaque fois lobana kaka vous êtes parmi les rares. Voilà. Et l'autre nous simbaka parce que ça a tout pas si quoi au bol ou comme entraîneur na bino parce que là c'est bien na sporting invité. Et l'autre simba ya yonga ya biso to simba on na beta histoire to bandi na kandolo. Tamu ko to zana na kandolo to zolanda kandolo ba grand frère bazakuna to yoki déjà idéologie ya yonga yo nga ye. Quoi? Idéologie ya bolingo, idéologie ya unité, idéologie ya to sangana to simbana na bomoko to kende liboso na bolingo to kolonga parce que ça peut
uniforme oyo bo Christ sengana biso Yesu ayebisa biso bolingana bozala bomoko yango nde uniforme ba chrétien oyo ata lelo bana nzambe po bayeba na esika na so bato basangana soki botie bolingo bomoko toyebi histoire à Tour de Babel nzamba telema lobi bato bazali loba moko bazaya kosangana bakoya kosala projet na bango ekoma na suka donc bolingo bomoko nde yonga elati na mopusi loko nga na simba ya mwana oyo permeta na kandolo tomona babilemo tomona travail na yo pe kote nenge petit frère Bel Malobara vous êtes parmi les rares je le confirme toujours vous êtes parmi les rares en tout cas tosengaka nzambe bata boye nzambata bino maboko kozala zala pour sport na biso za na besoin boye vous n'êtes pas parmi les rares seulement par rapport à l'idéologie yonga non aussi par rapport seulement il y a bolingo wana yonga eto tactique ya mosalo bopesaka mais aussi par rapport il y a mateya il y a spiritualité bozo mais ma conseil oyoke comment le joueur doit gérer sa carrière parce que makambo ezo sala malelo banana bana ya kotenga makosimba boye kokota boye yango nde ekendaka na moto carrière mobimba soki déjà moto ayekoli kosimba kisi na deuxième division première division carrière mobimba bebi soki moto ayekoli déjà homosexualité na troisième division c'est fini carrière mobimba ke na logique wana bebi et une seule personne soki atengami ti akolaka bato boni bakobe basima na ye donc c'est la société qu'on est en train de détruire avec ce genre de pratiques. Et voilà, nous sommes en train d'insister, de confirmer que l'idéologie oya yongai, mateya bolinga bomoko, mayelo boza nanga bopesa entraînement, mayela spiritualité, mateya o émission oyo sport sans fétiche, et ça eloko nzamba tsa le sambo la biso. Batu ba comprendre yango bien et comme la motonyon surtout les sportifs, pas seulement les footballeurs. Les apôtres dans sport, les judokas, les boxeurs, sport nyonso. Et puis na lelo o to ko fungola ngope longwe na sport et na domaine nyonso abi. Parce que to komi na ta suka o bibelobi bato ba komi ko luka pour travailler pour marquer de la bête. Pourquoi culture sans fétiche, pourquoi justice sans fétiche, musique sans fétiche, tout. Dans notre domaine de droit, avocat sans fétiche, magistrat sans fétiche. Politicien ça fétiche. Alors, ça mon année que c'est important. Les années que na tranche il était une fois sport laïque islamique et Zwingala émission de ça lundi le 6 octobre 2025 où Yongai coach Ringo Jidungadine Mulumna Wabadjina Muninga bato mongo les âmes botama. Je suis né le 6 octobre 1964. Jour pour jour, il y a une émission qui a été faite. Émission est sans Mukolo Oyo, coach à Kokisi, 61 ans. Yo Mutozo dans l'émission Oyo, le numéro Zawana. Bongisa, cadeau, on a eu parce que l'émission il y a spécial 61 ans et Zali. Coach, président Rigen Vipi Mambote Diomi. Olobili il pona 61 ans coach Ringo. Le peuple bolien Nzambe eko ba ebele parce que makambo Nzamba tekati na yo. Amen. Nanu silisi go épuisant go épuisé nanu komi épuisé nanu bimi nyonso te batu bazé belé faut pas bénéficier nango. Il y a tellement de brebis perdues dans le monde du sport. Tu vois, tu vas dans le sport sans petit. Alors, 61 ans, Nzambe ya lola, oyo a permettre au Komayango à apaiser sur longévité, à apaiser sa maman, à apaiser sa makasi. Nous avons fait la mission oyo parce que nous les chrétiens, la première mission c'est d'aller chercher les disciples, les brebis perdus. Bazoma na bergerie à Tata. Vraiment. Bazoma na bergerie. Vraiment. Alors, dans le monde du sport, nous avons la brebis perdus, belé. Zamba tia loboko, Zamba fungola ba moyen, ba porte ba moyen monana. En tout cas, soutien monana, maté yawe comme la batebele, le sambo nanga, Zamba tambolaka. Chaque liloba oyo bimana yo, chaque émission zo sale malobo kwa Nzambe za la simanango, et si ma motema ya sportif moko azonga na ndako tata, azonga na ndela tata, alanda ba pratika mabete, à comprendre que Nzambe azali kolobe mokonza nyonso lilobo balobaka Nzambe azalaka na bale te c'est faux biso tomona yango ke Nzambe aza partout tobengaki omniprésent omnipotent omniscient
ayebi nyonso aza parti pa kokina nyonso esengo na biso mais tozokoma déjà livre yo yebi ke tozokoma livre le sport sans fétiche eza na bateme ebele tozozela bino bwa koparene livre wana entre autres pareil aref tozozela bino epai ya grand baleine maître Guy Londo Mboyo toyebi ke masolo oyo ezokende bien mais toza na bakabinet na biso bakabinet wana toza mpe na bamaître avocat oyo ye moko akopesa bakombo esika mpe moko so ya maître avocat azala gardien ya ATT azalaki titulaire ya Matambo parce ebele wana président ye bakombo na bango na esika ye azalaka baninga na ye aye bakombo na bango soki okopesa bambote na yo na libota epuis na domaine na bino nanu po toshite na biso. Merci. Dans le domaine, la biso, on a salué les cabinets d'abord, là où j'évolue, les cabinets d'avocats Mado Sylvie Zolati Manga. On a fait ici Maître Mado Mbote, on a fait ici Maître Jacquemel Vepel Mbote, on a fait ici Maître Sébastien Kabo Mbote, on a fait ici Maître Dadi Kayumbi Mbote, on a fait ici Maître Kembola Mbote. On a fait ici Maître Pacha Kabang Mbote, Maître Adolphe Banza Mbote, Maître Kati Babou Mbote, on a fait ici Maître Gabin Mazondo Mbote, Maître Tati Moudi Mbote, Maître Patience Moui Mbote, tous ces belés à Bakomo de Belé à cabinet. On a cabinet, on a fait les gardiens, la 5 gardiens, il y a ATT, Maître Kennedy, cabinet de Mobima Mbote, cabinet de Belé à saluer. Famille nyonso ya monde juridique ya avocat kakaté na monde juridique na monde wana basportif nyonso babima bazakuna pe en tout cas émission oyo soutenir voilà Odilo Mukoko voilà maître Pafodi voilà bango bazana maître Kennedy bango nyonso maître Pafodi maître Jani en tout cas bino kuna na KMA associé to sepe na bino bongo olobi nini le basuka pour la émission Oyo sport sans fétiche aussi le bas qui déjà au bas du clair bon et coup pendant une émission ou bien pour battre bazo pour que la mission ma banque que oh kinza mazala raté na ba le le bien mais on le bini pour la sport sans fétiche vraiment initiative voilà au coach Rimwazoa au Yonga Yazwa au le bini ni bano zamboka le bana rozonga kaka na insistance ici dans le bas qui notre mission est parce que nous sommes d'abord des chrétiens. Quand nous sommes chrétiens, nous allons nous battre en Zambé, nous sommes brebis perdus. Alors, la mission est une mission wana. Nous sommes brebis perdus dans le sport. Wana mission évangélique na biso, mais na côté société pour notre pays, la RDC. Nous sommes lutter contre l'anti-valeur. La mission boye, et pour l'anti-valeur, et côté dans le sport. Les lots parents nous comprendre moi bio eza na monde sport bakoma kobanga tina mwana ye kende na équipe wana kende pa mutu wana cadre yo parce que il ne sait pas ce qui se passera na simana ye mwana ba gérer neni makambi ba kosana mwana ba kolaksa mwana nzela ni ba kobebisa mwana te parani na kolima ba pesa mwana neki ndobi para morote alors l'émission eza poto longola banti valeur wana c'est pour ça to boki le mo ba fleur souhaiter bon va l'émission continuer zala zala Zambé alola télé malheureux eza émission za na kombo la ye mutu a télé émission azo télé melande Nzambe parce que eza musalo Nzambe azo accompagner pour bato babika pour bato babonga bato batama malamu l'état pe to sengi na l'état et ta la émission boye et ta la émission boye l'état tsama boko bon le bini pour les vacances Roger Baka fait à soutenir la biso l'émission Oyo. Un serviteur dédié au bisope to landara mingi mosali na Nzambe évangéliste Roger Baka to kosenga ko ba ko soutenir émission oyo na cadre évangile toujours et sunga bana Nzambe belé oyo babunga po bana Nzambe mosusu pe na cadre ya ignorance ba yebaka te ke Nzambe pe na sport azali. Alors cette émission permet c'est que to conscientiser na bana Nzambe bazana ignorance na ba païen o ba yebi Nzambe te Baye Bagenzambe na Bale Azali, il peut tout faire comme nous l'appelons omnipotent. Voilà. Azara Moko,
oyo atia sukali na lilala, oyo atia sukali na manga, oyo atia sukali na lidame, oyo atia sukali na kokoti, oyo basela kanyampuli, oyo atia sukali na koko, oyo atia sukali na mbila, oyo atia sukali na bitabe na tikeli yo ba fruit mususu, oyo sukali nzamba sala. Omuna aza plus que la science. Aza plus que le potentiel, mais il est partout. N'est-ce pas que le roi sukali? Ato kangi misu. Oyebi ke mango eza manga sende, eza sukali. Oyebi ke mango eza manga mandoshi. Oyebi ke mango eza manga bangala. Oyebi ke mango eza manga ba Congo. Voilà to suki wana bozala malamu tozaka kana ebembe camarade nanga, coéquipier nanga, collègue nanga, Roger Lukaku, papa na Romeo Lukaku, paix à son âme. Papa wana tobeta na ebale bokomona ba photo wana bakotia ngo tokosala pe mission oya il était une fois maître Mukuna. Voilà Antoine Mukuna, papa Keime Bino Bozali, Bino naba na maître Kedi 4e dan paix à son âme, Idrissa Bobunda, sans oublier Pasteur Nzola, papa Kelani oyo asimanga na libala, papa Kelani oyo azwa bar akomisa ngo église. Tosuki awa